Capage TV. Paso ezara ke moni lo ma bebongo au nom de Jésus quand quoi zo kanga monti nzoto zo kanga monti nom de Jésus zo bima te on dirait ça les fêter ezara diani. Bon, on a eu oppression satanique. Oui. Ok, peut-être lalaki. Bah, il y a convoité pour ne saler ma bien. Bon, bateau basala karam ko bote la maso. Bon, non na yamba bateau on te mena maka bateau yamba oh babo bateau yamba. Voilà. Babo sala. Ezali eloko moko ok, mutuaye to ke panga ngasoni ni. Apesi mbongo mo ta muke. Babo abisala mutu tel ah ok. Ya zuika komba mutango a sali cérémonie mais s'il ok non. Et Josué chapitre 1 verset 13 tous les qui fouleront le pan de mes pieds je te donne en possession. Yango siko ezabongo. Ceux qui sali choix ya France, il y a Belgique, il y a Allemagne, il y a Suisse, il y a États-Unis, Canada, Chine, Corée, Australie, partout dans 5 continents, yo au sepelo fanda. Bienvenue dans Capage Télévision. En tout cas, merci infiniment. Nous avons calculé l'émission Nabiso. Espace Nabiso na évangéliste Josué Lokamba. Ils sont vraiment très disponibles dans Capage Télévision. Nous avons battu la page et des bateaux. Nous avons fait confiance. Nous avons la confiance dans Nzambe parce que bateau belé va venir à Kakabeli. Azu problème ali nous. Azui sida, azui tuberculose, tant la monique est comme kosuka, famille bat comme kosila, ndé ayo mona ke ate, maman Cynthia, ndengeni moto na Nzambe, ndengeni batu na Nzambe baleka ke pana, yo biso tozarara couronné par le Saint-Esprit, tolobara ming botala o tozo pesa bino ya malamu. Au lieu bon talaka toujours ba point négatif et puis parce que na Nzambe botika Nzambe mo ka juger bango, tozana évangéliste Jésus. Papa, merci pour la disponibilité dans la Capage Télévision. Boni et bana Nzambe. Merci beaucoup. Ouais. Et c'est mon mingi né na monio. Merci. C'est une grâce. On a besoin d'un pépé naturel. Amen. Voilà. Nzamba pambola yo, bato mingi bazolanda. Mingi ba féliciter yo. Merci. Mingi ba zui solution. Sur 100, to koloba 70%, alors 70% dans déjà dans solution, mais 30% dans la solution. Yango, on s'est préparé pour la solution. Ok, Zamba. Ok. Pour la bango, on a soutenir Bino, la prière. C'est très bien dans la Zamba, bon, rien que pour prière, on a des Zamba même. On a qui mia. On a qui mia. Zamba ba Congo, on y va. Mais semaine prochaine, on a Zokinde. Koluka toujours le Nzambe pour na bino ba na Nzambe boza solution ma comme na bino mais bato bele ba comment le ba ngenge na baby sango et comment sali et tout ba super ba comment ya banganga oui ça fait longtemps ba pasteur ba comment ya na cop net iluzizi là net ba ngomba campus na keni soute puisque comme ba bêtise ça bon on ba préservatif le moi donc 2010, depuis 2010, ça fait 10 ans na Kenati. Mais bon, les lots na Kenan. Mais ngai place à bêtise, en tout cas, mais na Kenan, voilà. Mais ce qui était na Kenan sous Zamba côté nzela ba Congo, on a battu bazate na Kenga moko valati et puis na bimi. Mais c'est cette fois-ci na Kenan ma ngenge. Pour na voilà c'est ça, notre vie c'est comme ça. Papa, moi, mon témoignage, tout ça, en récapitulation, un témoignage d'ailleurs, où ici, je rappelle, bateau belé, tout y est banane, ou pisi capé, ou tu n'as pas au commis. Merci. Nazo senga na bana Nzambe nyonso bozola nanga. Nzambe baluka kai. Amen. Nzambe babanga kai. Nzambe basalela kai. Amen. Nzambe batosaka mibeko na ye. 4 points on a na lobby, soki yo mundimi. Nabi ata un simple croyant. Okomona loboko na Nzambe. Nzambe ko tikote. Na yango nga na zwaki décision na zwaka décision ya ko respecter yango et on respecta nde na yo mona makambo et komi ko sala masiko voilà yango na zoloba bozaka bo voyageaka bino bana ensemble bo voyageaka okende topé province boye topé obimi même na oketa la pendeko topé camarade to bureau songolo pakala mais pour que Nzamba se manifester katina yo que place yo soko koma et pesa mela yo et sengelo respecter likamboyo pe ozana verset ona mutu Ésaïe chapitre 43 verset 1 à 6 nata muke oui papa po bato mususu ba verset merci beaucoup bato mususu ba verset mususu batanga kaka mais
Bah moi on a le maseki. Il fait ça là. Isaïe chapitre 43 verset 1 na kitimuke et lobi ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Oh, otie kombo na yo. Oh Josué Lokamba Kunz. Qui t'a formé. Oh Lokamba. Ne crains rien car je te rachète. Okay. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Amen. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans les feux, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Les saints d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte à ta rançon. Je donne tes ennemis à ta rançon. Je donne ça qui Et bon, surtout pour à ta place, bateau bakala ki babumayo, même les sorciers. Bon, moi la bango ba kufa. Donc eloko ba kokana ba sala ya mabe et ko zongela bango siko. Isaïe 43. 43. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Amen. Là, on a pour tout gagner temps. Oyoki verset oyo. Verset oyo ezali parole prophétique pour na mundi minyonso. Ozala pasteur, ozala nani. Ce que ozo verset biblique. Que okomisa yango ya yo. Okomona ba fait na yango. Mais ce que ozokomisa ya yo te, yo ozokomisa peut-être, je vous dis, c'est pour vous et ça sera pour les autres et non pour toi. Joa parole wana okomisi ya yo. Et tant okomisa okomona makambo ba fait na yango o ekolanda yo. Comment pourquoi na lobi bongo? Na lobaka moi quelques nini? Un jour nazalaki na epa na bato, hein? Alors, epa ndekwa mama na vandi. Alors mwana na bango to bano voyage bandundu mama loué mutuka to poto sungaye biso bana mibali allez to voyage na ye kosomba ba biloko masangu tututu to tie na mutuka to ye ateki afuti mbongo ya kolo mutuka afuti ba passager to pe ba client oye kotika la yaye mais tout wana azalaki susu akoyaki nde azali kanama quelque chose atindi mwana na mobali akende kosomba biloko comme ça ya débrouiller luka mutuka ekende kozwa mwana akende kuna mena nzela ndenge bakendeki nzoka mokonzi mboka chef coutumier bon nabo kotanga kombo il arrive qu'il atanga ba kombo chef coutumier ana na mboka na azali na kindoki moko terrible azalaki na Kinshasa mais azozonga basali route ensemble na mutuka ngo alors tango ba komi na nzela mutuka ezwaki pane basali 2 jours 3 jours ba bongisi chef coutumier akanaka ke à l'époque nzela ezali mabe akanaka ke peut-être bakosala moi 4-5 jours mais 3 jours déjà balekisi na nini mbongo ezate a défi mwana ozoki wako no kende c'est que okende na groupement na ngai loko kende na groupement na ngai ngani chef kuna donc défi sanga mbongo o kesumba biloko ngana sa ba besoin na tango to koma ngana peso biloko yepe sans qu'on réfléchisse à la personne tanda mazuka mbongo nyoso apesi domination chef coutumier bandi ambiance wana na mbongo ya nini bakepe bakomi kuna bon tant bakomi avant que pas chef coutumier mais avant que na paroisse kimbangiste parce que pasteur wana aibani na mama voilà alors il y a vendu kuna na paroisse kimbangiste chef coutumier ali mbongo nyoso ici là ye ndeko nangana akende boy bati tout rebeti tout ti asali 3 mois ata habité des athées ni lisango ni eloko ni nguba oh chef coutumier comme bini seko ti ayeko benga kotoyo ki awa no souffrir boti na ngata ration nini tout nzala oh bongo biloko keneka nini mbongo kenena ngosuma biloko cash ono mbongo abani ko expliquer ai bon il faut siko mutu moko alandaye nde basali ka shwana ngai pour nazala moi njinju miss makasi voilà basali shwana ngai bon ça va bopesa bapesi transport basu payer quelque chose bapesi na ma ration na landa il pour na tia pression chef que tu m'appelles ça nini comme ça tout à kozonga na biso OK na ke na komi na kutie na parce que mangiste bayambi pengai to sololi to sepeli na pasteur ya kimbangiste na adjoint na ye aye wana mupayoti Kinshasa tu bayambi ngana esili allez bon na raconter comme ça sur les cahiers après allez ça va nabutu nani omoni lokola ndako pasteur ngoy église koto mais koto cuisine mais basala annexe moko na annexe on ande ya bano fandana OK ngasiko to ko to la ngana mais pasteur tant to sikolia azo bisanga awa bandoki bazala belé na butu ko bimate wana pasteur ngai pasteur
bon ils ont village ils ont mboka parce que zo ba mutabi mater bo se ko pisser toni tout bango ya ba système ka ba po toni bongo so ki to diarrhée toni mais pasteur ta ngai ko banga ngate ko bangi ko la ngate ngana mutu mo mystique abia yo kakape nande ko na po yo kakape mais une chose on a sauté tant to zo kendi le ko mutu kezala ki bien chargé to comme la dumi avant ki tangomba ya mai ndombe et ça va dangereux et voilà ngomba mai ndombe wana eza 3 km et demi de descente 3 km et demi na montée mais ce qui mutu eza bien chargé basala la nini il faut bino tout bokiti bokobeta makolo mutu kezo kita malembe po ce qui frein ici le to danger ba mutu kande ke ko na po wana et sili e ko mesute ba place wana ma ngo eza mwindu eza pesa gravité mais ce ka mutu ke ko na marchandise na bateau tout et sili botika zo loko te no seke na bateau tout bolimu mais sans autant ma ngo mona ko ko élevé loko voilà siko tant aussi to kita makolo na bi de histoire pour le sana vaja mais siko tant to kita na posa mai mo ebeti makasi na mulunge na bia ngana sukola kana mayo ya mainda na sapon robot yezo lingotika la aba sukola kate amba na jakate ni okita bakolomboka kutu babanga ngabi nani nga ngala kokita bate o yezo la teti pour mutu moto kenera ai bingai comme les vieux molokai yezo la teti na bona manga pa mère na bino ngabi tala ko bangi la ngate ngai na kokita no sukola no mela mai bo etali bo okite tokomi anale na kiti na ngai na longoli bilamba pale na mela sili na plongé ya plongé na nager papa na ke na ngambo na nager papa na zongi na pakoli savon na sukoli na na sokoli na mais pas c'est terrible na sapon na sokoli sili ale bana bimi na lati na ngabi lambale na landi bango abi yo za bilo yo kiti awanga bio na lobi verset oya Isaïe et lobini même si tu traverses les eaux je serai avec toi. Amen. Même si tu traverses le feu, je serai avec toi. Même si place yo sokokende, nzamba zana yo. Parce que c'est nzamba zana nga. Na oui, celui qui est en moi est plus fort, plus puissant que celui qui est dans ma indom. Parce que celui qui est dans ma indom. Alors bobanga kelo pa manga soki na zole kawa, soki no kiposa mai na kokita nomela. Soko soko na kokita na sokoli, so bino, wana bino, ba kanga bino. Ndeto ki. To komi kuna ndenge pa pasteur pe alobina ngabongo. Doi papa nayoki. Allez, to lali na butu na lamuki na banosa la prière na sambeli titi noka esprit zo bananga bima libanda siko ndeko nana ya salala na ye bon amoni ngaka no sambela na sa fuka matiti noka kabla bisangene bima libanda ngape esprit bongo na résister kate na kati prière na fandinye muketi allez na fungoli porte ko fungola porte na bima boye ngombe tala to ya awa beskizenga na loba beskizenga moto zogmana zongolinene moto zogmana munoko na ngombe ya awa tala munene sko ngombe moto bimana sima moto bimana liboso ça c'est quoi quel phénomène au nom de Jésus ta na makasi au nom de Dieu kufi mbangu eki parce que na ravin mbangu sikokutu ye papa Prosper bon pasteur natangi na komona na nani cousin nana balamuki na batu balamuki nini obimaki ngabi na bimi mais na yebi yo eza tete donc pasteur assistant motandoki ayaka na peto solo to leko na kenai ngabi na yaka na sina monio na sina monio na yebi yo déjà et sina monio déjà akima tina longwa tito watu atikala ko yate akenda abisoki na yana risque na kufa akenda ko tsama mboka ya ba redi a miss akekuna jusqu'à ce que na sala ki un mois matika ko mona nate etika sango même na pasteur bis awa to banga kaye ngai da ferme to ko kakaye te azamu to otemi na bakisi na nyos na pasteur to gene pasteur titulaire yenda assistant na bi pasteur pas être assistant donc ayebi yango me babanga kai donc abanga kana ndinga yo sakanate
ndo ndenga bano pekisa au pekisa pona yi OK basi ba mona ba événement na plusieurs fois au bino ba ganja zongi mbala moko omoni au bino ba kuta to na baloki to nguma to loko moko to fa bangisa balo zongi mbala moko po yatika ko loka sala makambo alors siko yango ba isinga ke na bimate soki na besoin et tout na pe teti ngabinga lobim attends on a bimine na monite voilà c'est ça ce que tambola na Nzambe ce qui peut se passer en toi. J'ai une place où tu vas banga, yoko banga te parce que Nzambe ne craint rien car je serai avec toi pour te sauver, pour te délivrer. Si qu'on passe aux arachis, on dit l'on va bongo, au nom de Jésus quand quoi zo kanga, on dit zo kanga, on dit nom de Jésus on zo bimate, on dit ça les fêter. Et ça a dit ani. Bon, on a les oppression satanique. Oui. OK, peut-être lalaki, ba yesiko convoité pour ba salama be. Ce que zobunda nao nganga pe bimate tout pouf malomoko et bimi. Voilà, ba msupe ba to bakufa ka bongo. OK. Au moins titi bundali titi et simbité. OK. Donc ba étrangler kana na ndenge ya kindoki. Mais pananga et yakate. OK. Donc voilà c'est ça. C'est un niveau de spiritualité à mout. OK. Ce niveau de spiritualité les en assez. Voilà. Mais ce qui niveau de spiritualité ça l'icolo en tout cas beaucoup mata pembe noté. Ba okima eza ba ndokile ba sala ka bon. OK. Voilà. Donc biloko na ibi yango lisuté. Wana eza ta on a na paroisse. Na ndenge na yaki na église de débit. Voilà mais Mutusko ça azomona mlora bongo plusieurs fois. Voilà, il faut ça la prière. Merci beaucoup. Ce que ozomona bongo, c'est que bandoki batio misu. OK. On va saloma bé. On comprend. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Il faut ça la prière contre bango. Prière encore ça la contre la sorcellerie, contre l'envoûtement. Il faut ça la gêne. Il y a 3 jours ou gêne il y a 5 jours. OK. Il faut l'apparition des étoiles. C'est très important. Question un peu, ça bien. Dans ce cas, il y a 0 heure. On fungula jusqu'à l'apparition des étoiles. Sur les étoiles, on a des bimités qu'on fungula. Pourquoi? OK. Parce que on a pas quand étoile là-bas. Ou pas ça la mabé. Parce que étoile bimaka mingi 18h30 19h. Donc on fungula. OK. Parce que bako lâcher pe étoile lomba la moko. OK. Bako lâcher pe ba chance non. Alors tant que ça la prière wana, ils allaient pas ba verset principalement. Donc il y a d'autres versets tu repères après. Ba verset principal au sengeli au sala. OK. Tali Psaume chapitre 102. OK. Nyango mobimba. Psaume chapitre 109. Mobimba. OK. Psaume chapitre 69. Mobimba. Psaume 35. Mobimba. Et puis la psaume 23. Ce que sali yango, l'état ya gêne, ils ont très fort. Et puis tant aux autres la gêne wana. Et ça 58. Bon. Psaume 102 mobimba. 102 mobimba nango. 35 mobimba. Psaume 109 mobimba nango. Psaume 69 mobimba nango. Psaume 35 mobimba nango. Psaume 23 mobimba pe nango. OK. Mais tant aux autres la gêne wana, il faut respecter Ésaïe chapitre 58. OK. Au comédie tango, on comprend maintenant 58. Ma proposition la kati wana, il faut respecter. Si vous avez un ranking, longola pisa ranking. Si vous avez un mabe, c'est le bolimbis. OK. Si vous kabarate kaba, hein? Ça là ba action moko ya bien. Voilà. Donc zala serein. Oko kola na kandate oko silikate. Attends, ozana mona toza responsable soit seul moko silikate. OK. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Qu'on reprendre pas un par ingérité. Donc, c'est-à-dire au compte mon santo. OK. Et puis, ça va tout. Tant qu'on aussi sa prière, on s'en a offrande il y a sacrifice, on s'est les prières. Pasteur. Attends, on a pas ça pasteur. Mais on a ça pasteur. OK. Et voilà. Aussi, on mettre aussi un pasteur. Oui, à quoi peut-ça le pasteur? On a touché, on peut ça. OK. Mais on a joué dans l'ensemble. Donc on peut s'aventurer à aller au monde peut faire monter. Donc on peut ça, on a joué dans l'ensemble. OK. Mais aussi offrande na yona, au Seigneur. Au salé en prière, au péci. Au salé ezala kaka ndongo sengi. Ndeko, na ebisio. Amen papa. Mutu na soki aluka ki yo liwapo na yo, ya okufa. OK. Soki aluka ki donc makambo mususu na lobaka papa te wana fa ba benga. Wana fa ba benga papa. Soki aluka ki
malade pour nous, malade les zongles. Ou même la tine la kio et que zongle la yimoko. Voilà, il y a tant de choses où ils en ont voilà, c'est très important pour éclaircir ban ensemble. Papa si quand on dit ma maladie, net c'est autre big sambasu ah, to kozongo va au continuer le bateau là témoignage là to kotsango. Bon oh to zomo la mikolo zo bazo ba biso pena ya 3 jours et comme dans les yeux le lobby la ligue 3e il faut kende. Parce que menga nini na spirituel ba boa qui maladie et se manifester dans mon normal boy. Voilà. Et ça m'a dit. Bon bateau ba sala ka ko bote la mbaso. Bon non na yamba bato ngote mena maka bato ya o babo voilà ezali eloko moko OK mutu ayete ke panganga so nini apesi mbongo mbongo ta muke bango abisela mutu tel OK ya zuika komba mutango asali cérémonie esili OK non mususu pa kolinga abubwaka na balabala place ya libato libosa porte ndako tonini po aza munguna no tonini musupe asekisaka bosekaka naye musupe aza munguna ki bosolaka te ayobaka tona nzela place oleka batanka kombo na ye mutu mususu ki aleki esala kaka soki aleki ata esali 2-3 jours ki sepolaka te kaka ntango oleka ya sauf soki un de Dieu lokola biso soki oleki wana ebebi au moins que babake me raté simbi nango te c'est que motali ya nzambe oya banga nzambe alekaki wana voilà c'est ça alors sikoyo mususu ezanini koya kubwaka kutu te kaka ye moko nganga asali na nini tubo abimbisi amoni yo ale abomba la moko omoni sikoyo lokola bakomo omona ke ya oyo ke babwakelo me ezwi mwa temps okokende église basambeli obiki to okokende mpa na bato mosusu basalisaka oke ebiki ale bakomi ntinda ya 2 jours ok donc yango omoni ke soki kaka ba oyoki ke ça ne va pas yaka mbala moko epa na nzambe ntango babondela esili plusieurs fois babwakeli ndo mama Charlie mosi ya mama ya papa Philémon aza infirmière c'était ça babwakeli ye mobali nga remarqué kana butu wana parce que uta musala allez abi pas question babenga kana butu na salle prière kana téléphone lobi nango aye l'église peut-être ezali samedi dimanche na mo na boule yango c'est sali nde na simbi yango lobi olingi to sala ni ezali na misa na église to sala na moto ni papa ezongele moko na kaka ndingo sali wana ndingo lobi ezongeli pe kaka sikoyo au nom de Jésus amen amen ici ya bikina mais nzoka camarade ne penso que basala kana baza infirmier bango yem to salemo essuyer lobi ayi musalate likolo ça ne va pas allez lobo kuna ça ne va pas akene donc likolo polaye vous comprenez ce que le musala pe bebi mbala moko voilà c'est ça et loko na ko expliquer na mais pas cause la bonga et pas luki yo pe olongo yango à se repentir oui bon net ici to zomona na bilili yezala ka bongo talaka ka basere assemble un pied de 2 pieds dehors abano sambela na bisoté nde babokele mbasu 5 fois et baby ça même likolo pola so ka saneti abloki ba prière ba zongi susu nzoka mobala bato c'est ça omoni sikoyo allez nde 6e fois ba tili po ya ki akende alors tango ba moni bongo bite mutu moko bise no yake pa pasteur na biso so ito okufa nde baye na ye to bondeli nzamba bikisi na likolo ezongi normal totalement parce que la Kinshasa la plazo kufa na mbaso ya 3 jours wana ya osakana te en tout cas so nzamba tindio pena pona ko sunga to moni ya ndenge nyonso ya ndenge pena ya rapidité et puis ba bloka ozaka mona ba chez distraction la famille besoin ba surtout donc l'église en tout cas totalement témoignage wana et puis tozonga sim c'est kombo nani pe ovandi wapi na yoko bien te na banku na ngaba sir Nancy ovani na banku na ngaba siko na moni ya likolo ezani ni sikoyo likolo naza na ataka mbasu papa na yiki na petite sœur na ngape babwakela ki yango yo memaki petite sœur awa babwakela mbasu to bondeli ya biki yo sikoyo ale bazui yo siko moto yaki na ye babwakela yo sikoyo ake sikoyo kubangela bote nzamba bikiso sikoyo yoki tozobondela po nzamba bikisa excusez olobi babwakela mbasu combien de fois 6e fois oh 6e fois la biki na mema papa donc babana kubwakela bambasu
Plusieurs fois. Est-ce qu'on a 6e fois nde oye awa? Biki na mema 6e fois na ye na mema na biki na mona ga mema ka na TV. Ibisa mema na TV na luka mema nga moko. Amen. Na ye na mema na lokuna nga pasi. Biki na mema pota te eloko te. Nzamba biki. Basu ya une semaine. Je suis au Kamabeti en dada. Amen. Amen. Siko batu nyonso oyo bazamba problème bambasu makole poli bango babwakeli bango ata combien de fois oloba bango ni bake panganga to ningi so baki batu panganga te ngana otinda bango na mema na veni ki pata numéro 24 oleki na nga moko pe babwakeli mbasu defo aye lokolo so tali eloko te mbasu 3 jours abikika na mema. Amen. Otina banganga ya nini ezate tina ngambazali. Amen. Moi to kenda musika ezate nzela mukuseke pa mema. Amen. Vraiment nzamba pambola yo ndenge déjà asi abikisi na moi likolo ezalaka munene mais lokola ikiti nzambe asala minene mbaso ekotika kokota na likolo yo te au nom de Jésus obika pona libela na kombo na Yesu. Merci en tout cas pour le témoignage wana balobi tos basakana na nzambe te basakana na nzambe te. Merci pour le témoignage papa mais balobaka eloko abongo ezwaka soki mutu pa ebilika. Bon, naibisi yo mususu mutabi likambo pete babwaki zui. Voilà ce qu'on donne ça va ko expliquer. Semble la kate. Musu pe ozama kila pete. Ba mususu kutu na yambaka papa wana. Yekute tala kita babwaki la ki mutu. Mais ya zo le kanai mais de passage mais ezui. Au moins ezala ki destiné na yete. Mais ezui nini makila pete. OK. Babwaki pour mutu mususu mais ya yekoleka place nganda ndezui. OK. Oh, il t'a qui était. Voilà. Vraiment. Robot siko on a que côté sabition na kati yango to ko yoka nini lelo to. Si na lité. OK. Oya nini pona lo baya suka pona bandundu. OK. Na suki sa bongo to kota siko nini. OK. Alors siko tango to lamuki na tongo et passer bateau pont. Bato ba yoka ki yango to sango pe ke mono ya za mystique akimisi boy. Bon ça va. Mais bon mon konzambo kanga za wapi? Oh aza à 3 km ngabi otoke bon to betika makolo to komi to kuti pe afandi na ba notable nayi na ngata ngata ko mona vraiment olympique siko tango to koti aza na basi 4 kana même ni aza na lupango na ya salamu nene ba na ba nebele na ba notable baza na ko question baza na réunion biso na to koti ngabi eza ye ali na beleka na kombo mbala moko do na oki biza kande yeko nabi tala ko saka nga te ba tala ni alo bana nabi na solo bana yo na tanya ko munaye yo bana nga na bana yo donc nabi saka nga wapi mbongo yande ko na ngai soki ezate kaka sikoyo ozo nga mabe nabi kaka sikoyo ozo kufa yo nazo boma yo et comme si ba nota bengi ba telema nabi bo zelo Yona ngabi ngamut nga chef de groupement na intimidation pe na makampo ya solo nga chef de groupement soko bite yo za chef coutumier oza na mpuku et pas na yo oza mpuku mais papa na nga chef de groupement a dirigé plus de 80 villages siko nga na yenda siko na intimidation nga chef de groupement yo coutumier chef coutumier village ko soko nini mais nga dirigé plus de 80 villages ozampuku na kolia yo omoni ndenge na yebo soki mbongo ebimi te lelo ozokufa mpona osala mabe ka sikoyo naona bateme non ya kovanda ngabi nakovanda te omoi kande na telemi nakobouge te kaka sikoyo mbongo soki ebimi ofuti na ntaba nde nake soki te nde omona abangi pe abi awa nanu bagangela mokonzi oyo te baleta papa yaka ngabi nani abe soki bino bobenga kutu bomona nga mabe na nsima bino na nzoto nabe omoni ndenge nazawo nese awoloba te naye moto abanelenga na tomboki na moto oyo azalaki nanga azobanga sikoyo abi die awa abi kanga monoko na yo tala ozanga mabe donc namonango eloko mosusu donc omoni sikoyo oza na infraction na nga soki oza na infraction te ezalika mosusu donc soki kaka omoni sikoyo ndenge oza na infraction na nazwi yo tala oza deja awa naoblimine yo na yo kaka lelo nabisoke bo papa bovandaka sibozanga omoni nga nakovanda te kaka ndenge na telemi kaka sikoyo opesi mbongo opesi biloko
comme ça au foot la mande oh papa zela baké pembeni basolo titi ayibisi moi cinéma ko pesa bangata nini yo bondele basfanda atamo eloko balia on entend tout location mama nazoto sayo kende ezama kama mibali zonga mais baketi va se concerter ba yo non au monde bimi brisque vraiment ndimi na zone infraction papa limbisa ntaba yango wana lobi oleka oya kozwa biloko ngabi au monde ngo lobi soki lobi na ye na kuti biloko ezate eza mokolo na suka oyokinga obi na yoki oyokinga na obi na yoki oyokinga obi na yoki allez zwa token metoki tokomi pe batobi papa yoki ko tous mola motona vraiment na pasteur na ngala bona ngama kam motona zalani sokaka albino omono zoken oke libela oke libela o mutuka soka bika mutuka na e komate bombo yoka sang kaka ndinga ke boke wana mutuka baluka bato basili et ainsi de suite yoki tumbola ngabe papa yoza pasteur mais fanda na onye tika na sala musala nanga nde babanga lobi na ona ke basi pa préparer biloko nyonso tout ngalo me matin ngalo mo na fumu ngalo me matin après si bato ba mito etina c'est comme ça que to zeli pe mutu ke ye to mati histoire etikali vraiment ndeshi ko to kotina rebot vraiment ezadi lelo papa to yoke pa na Robot n'a pas qu'un verset en pour to gagner temps. OK, merci madame. Pour tout mon verset. Prochainement je nous teba faut tchara kuna koto. Genèse chapitre 26. OK. Yo okotanga banda verset libosoti yasuka. Menga nazota kaka verset 12. Moi après natangi verset yasuka ya 22. On a eu ba histoire ngo bien. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Nasoté, Nathan 19, les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ces serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et on appela Sitna. Il se transporta de là, creusa encore un puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Il appela du nom Robot. Dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Et nous prospérerons dans les pays. Amen. Ok, Robot est lié au bac. Tokofulu kisama, namboka na biso. Tokofulu kisama, pe tokofungwa masiko. Ponza mapesi biso kimia. Nani ayebisi yoke, yomo na nzamba ko bundisa ote. Il faut obundisa yo. Parce que nzambe a mesuré la puissance na ye na ba combat. Aussi longtemps que yo zo vivre, il va que bitumbe ko silate. Amen. Oko kutana bitumba me ko jande victoire. Amen. Bitumba na soza makasi, yeba ke lipambo lipe eza makasi. Amen. Yango na zo fortifier ndeko zo la nanga. Okutana ba dégâts. Okutana bitumba ndenge na ndenge olembi. Pourquoi olembi? Je dis souvent cette parole que un gagnant ne lâche jamais. Mais un lâche ne gagne jamais. Biso toza ba race ya ba gagnant. Pourquoi tu t'es fatigué? On a passé mon offrande, on a passé ma dîme, na lembi na ngai. Na église mingi. Na église mingi, na lembi na ngai. Tu m'as rappelé leki, na pengu na ngai, na fandi na ngai na ndako. Problème ezate, yondo komona bitumana et konyato munguna kolonga yo. Tu n'auras pas la victoire. Tala mutuloko la David. Mwana mboka atangate. Batangisi bayaya ye na mboka akende na zamba. Kuna na zamba, mutu azane ne lokote, mu pauvre bitumela ndeti kuna lion. Abomi lion. Bitumba lisusu kaka kuna abumi ours yati assez asundola musala ngo alingaki yango kaka baya ko wendre comme roi bitumba landi lisusu vraiment babengi ye akomi na ville pona aya ko betaka guitare roi abika roi komo luka bomi lisusu ena ta sozola o Goliath kuna tomboki ayel abinga no bundise bande kono moko bakomo bundise lisusu imbécile nyama yo bolole oza orgueilleux oyakine kota bitumba longa kuna abi est-ce na salima ben obina bunda na moto roi bi bon ça va zwaka sibi bundeli kenda obi bito na mesana te pona zana nga soldate mais akia bundi alongi et ça victoire à pays. Amen. Roi yoki jalousie a comme lukanda barre ye penza ya elimina comme kolanda abomai siko soki biso za président de la république comme luka boma oui niveau bitumbana ya rosala on comprend le siko est-ce que ce que lâché c'est que au côté qu'on gagner mais à persévérer toujours. Amen.
tiende ayoko marwa mais bien ka komi roi akutan toujours na bitumba yo zo ba bitumba ponani yango siko na zolo ba bitumba na yo ezali niveau ya lipamboli na yo ko la chaîne de Isaac héritier ya promesse akutan na bitumba moko ba combattre ye na nego sakana te aseme awa ba combattre atimo libo na simai ba combattre tik atiki ake place musu alemba kite jusqu'à ce que bitumba ko sani ko sila tolbi maintenant nous prospérons dans le pays. Dieu nous a mis au large. Nzambe atindinga alobi boye. Azana besoin afungola bana na ye. Pour la bafungwama bakoma en large. Ba prospérer na pays. N'importe quel pays où ça lui choix pour nous vivre. Pays wana et pesa melio. Amen. Ndenge Josué chapitre 1 verset 13 lobo. Tous les qui fleuront le pan de mes pieds. Je te donne en possession. Yango siko ezabongo. Ceux qui ont choix ya France, il y a Belgique, il y a Allemagne, il y a Suisse, il y a États-Unis, Canada, Chine, Corée, Australie, partout dans ces continents, yo osepelo fanda wana. Na biso mabila leseni et pesa melio. Yango na zo répéter. Na sina loba. Tango yo komi na mboka, ceux qui ont l'ingénieur en possession, tu dois faire une prière. Amen. Prière à possession. Dans le bac, je pense. Oui. La bonne mission. Voilà. Nabi, na kolobaliso na kolobaliso. Bobenga na biso na cause de possession. Il y a pays, il y a province, il y a ville, il y a biso voilà. Alors, il faut réussir. Au sali business au réussir te. On les vie na yo simba te makamizo simba te. Alors nzamba lobi au pesa kimia. Mais pour la pesa kimia, il y a trois choses. Pour la robot et simba business now. Et simba misala na yo simba, il y a trois choses, j'insiste. Il y a liboso. Toko sala jeûne et prière. Jeûne et prière et kozala du 27 août till le 30. Mais kozala 4 jours parce que toko sala 4 types il y a bénédiction. Bénédiction matérielle, bénédiction physique, aux appels la bonne santé, bénédiction financière et bénédiction spirituelle. Vous comprenez? Oui, je comprends. 4 types de bénédiction. Il y a tout ça, je ne paye à 4 jours. C'est-à-dire, jeudi le 27, le 28, vendredi. Ah, jeudi le 27, vendredi le 28, samedi le 29, dimanche le 30. Vous comprenez? Oui. Tu bandolia kaka 18h, tu fais ton lien. On sait ensemble 4 choses. Et après, tu as scellé en offrande. Quel type d'offrande? Tu as ça 3 sortes d'offrande. L'endroit bien, la directive nous a passé. Pour la compétition, ça va verser surtout. Natanga acte chapitre 24, verset 16 à 17. Natanga. Parce que nous avons verset tu as aussi ça. Mais acte chapitre 24, verset 16 à 17 et le Bible. Ah, c'est pourquoi, on a Paul, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. Nana Lobi, Paul, qui était apôtre. Après plusieurs années d'absence dans Bokananga, je me suis efforcé pour Nassani. Voilà. Et puis, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Mais yo sikotala, conscience n'est-ce que ça pire devant Dieu? Est-ce que ça pire devant les hommes? Comment ils ont la pire devant Dieu devant les hommes? En présentant à Dieu des aumônes, des offrandes et des dîmes. Nous devons faire trois choses. Il y a un moment nzamba yiko pambola apôtre na mokanda ya Philippiens chapitre 4 verset 18. Philippiens 4 18 et le binini. Amen. Et le Bible. J'ai tout réussi. Et je suis dans l'abondance. J'étais comblé de biens. On recevra par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Amen. Un sacrifice que Dieu a accepté. Qu'il était agréable. Est-ce que vous comprenez ce que oui, amen. Donc, à l'objet, je suis maintenant dans l'abondance. On respecte ces trois choses. Biso toko sala nini? Na biso na bino nanga. Na nini ngoli te. Voilà. Il y a les besoins de repérer la aumône. Aumône ezali offrande ya babola bapesa kan babola ba orphelin. Toza na orphelin ba orphelin na église. OK. Une dizaine d'orphelins. Au basa l'église, basa na charge ya biso ya 100%. Kolia kolata komela makambo surtout. Offrande na yo na ya auto bengi ya aumône okotinda yango. OK. Voilà. Et puis mususu dîme. Dîme na yo okotinda yango et puis na offrande volontaire. Trois types d'offrande to repérer.
offrande volontaire ezalaka c'est le moyen na dîme ezalaka 10% na ozwi yango et puis au monde ezali offrande pour na babola soki otindi kombo na biso wana to numéro d'abord benga nga na biso agence oki olingo tinda na pesa kombo pour notinda pour ba bloquer biso na Western oui to bloquer na biso on a atteindre le plafond ngabe ba bloquer sur na monnaie grande ba bloquer ça fait 4 ans bon soko olingo tinda nini Western et moko ba débloquer et moko ba bloquer mais soki olingo tinda osenga kombo na pesa kombo otindi mais yo moko déterminer que papa autant ezali pour la dîme autant ezali pour le monde autant ezali offrande volontaire après otindi kombo na yo no poste no na sujet de prière na yo pour tout ça on a pour te soutenir bino nzambe atia bino en large bo vivre Rehoboth amen voilà programme ndenge to pesani Rehoboth nde yangwana pour pas nzambe za bloquer mais il faut la débloquer voilà na mukuse voilà to connais aussi ça pour la témoignage ya sida bato ebele bazala vraiment na difficulté ya kondibaka sida mpe elongwaka tomona wana baka ebele mais omonaka elongo on dirait elongo te moto on dirait azaka na basemence wana on dirait eza te papa okoloba nini mpona ka wana parce que tozwa nano video oyo ya témoignage ya motu abiki mpena na bokodo ya bokono ya 4 lettres puis tozonga mpona yo mona expliquer biso so ezali nakoki koloba boye tout ce qui se fait tout ce qui se passe ce n'est plus moi. Je suis un homme comme vous. Mais Dieu m'a donné le don de guérison, de délivrance. Ce qui se passe, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui le fait. Bon, dans le banin, au moins la France, bah tu belé ba biki na sida, na prière, tout ça, na téléphone écoute. Au moins na aye boatindeli maman super, à salidon, jusqu'au niveau porto yo ko comprendre mutunani. C'est ça. On comprend. Voilà, couple mususu, ils en à Londres, ils en à Australie, États-Unis, ba biki na sida. Que to bondeli asa na sida et puis abiki aki asali test et le côté ba médecin ba reporter yaka dans 3 semaines aye ba sali et le côté o yaka dans 2 mois ba aye ba sali et le côté ba confirmer que non il n'a rien bon siko ngano sani mutu pe azongi normal et tout makamni surtout normal tikina ba kisi ona o ba melakana c'est comme ça aux hommes maman na yo moka zo témoigner to landa ngana c'est c'est namoni ozana papier awa awa bakomi na moni balobi zela VH négatif. Vous savez l'examen le 12 novembre 2018 na centre médical et maternité Ma Sophie Boboto. Kombo na yo Bilungani Ekuwaku merveille. Siko tomoni négatif. Bon, kombo na ni ovandi wapi? Na fan kombo na merveille na fandi na komina monga. Siko yo oyoko témoigner nzamba sali ni pona yo. Nzamba sali ya minene pona nga a délivrer nga na maladie. Na maladie mabe ya sida. Siko na pesa ke maladie. Mobali na yo aza wapi? Akufa. Mobali akufa na sida. Akufa mikoleleki? Asali inane na 7 mois. Banda kufi asali inane 7 mois. Siko yo ye awa. Bon, nzamba sali ni pona yo. Nana bondeli pona yo. Évangéliste je suis. Nde abondeli pona yo. Alobaki nini? Alobaki tozalaki dimanche alobaki mutu nyonso aza na maladi ya sida aleka liboso amela mai ngai esalaki nga soni siko nalandi ye na biro na meli mai lendi nakesalisa l'examen résultat ebimi négatif. Wow, nzambe azwa lokumu. Siko bato nyonso baza na maladi ya sida yo koloba bango nini? Baya awa ni église amen bakozwa solution na guérison. Amen. Nzambe oyo abikiso pona libela et puis oyo azana malade aya nzambe pa kobikisa ndenga bikisio au nom de Jésus na déclarer yango amen. Omoni aza mwasi ya major mokonzi mobali azalaki mokonzi ya basoda ya FARDC mais major atambolaki nyamu nde salike azwi sida botango mobali azwi sida ayepe mwasi pe apesi mwasi heureusement babota déjà bana mibale avant azwa sida alors yesalaki ti mombali akufi na yango ye atikali kaka na yango amela bakisi tititi mais na souci ya mobali namoni ke ya mortier et tout ameki pe ba église mususu na bato mususu balekaka pe ba tradi praticien tout mais esimbi te ndalandi biso pe lokola bonde kobolanda biso aye tokutani na yambi tobondeli nzambe alobi obiki kende sa isu nini akena hôpital à Monkole ya afanya na monga fula basali test négatif abi obi oyo jour mususu ba fixer jour
aketi aye basali négatif na résultat yango na ye non vraiment abiki na ye aye ko témoigner et lelo azongi santé normale et tout donc c'est Dieu qui fait donc yo soza malade ngana sengo benga to sambela so pe to sambela ki obika ki te benga lisusu to ko bandela prière na ok zamba retour na biki makambo mingi ko sala vraiment amen papa to comme na biso na suka ko si ça na tranche na biso émission lelo okoloba nini na ba onyo so balandi lelo nazolo baboy Yesu azali nzambe puis azali vivant soki au monique bongoli na motema te il voici le temps favorable parce que azoya tenaka promesse na ye deuxième chose na koloba ezali ke kozala décourager te nzamba azali benga biso tokosambela e nzamba kosala eloko na koloba yango wana tolingana biso ba congolais tolingana linga ndeko na yo de tout cœur wana premier commandement nzamba pesa biso so lingi moninga na osale mabete voilà eloko na koloba yango wana mais na lingi na sambela soki autorisé wana kozanga te ndeko soki olingi ce n'est pas l'obligation soko lingi ozi vers mai to molangi ya mai osimbi osali oboko mososa ne to simba ngai so po boy mai problème ezate ozana huile d'olive no zwa simba yango na sambela so po moni ko zana ngote bon maboko yo simba lo seka ne to simba loboko na ngai oyo et nzamba sala quelque chose nzambe ya Abraham ya Isaac et puis ya Israël oza souverain oza na capacité ya ko délivrer ya ko guérir ya ko sauver de loin comme de près bon nyonso balandinga te balandi yo ngana zo glorifier kombo na yo o se manifester premier miracle à Jésus na fait à Cana ezalaka à travers mai au nom de Jésus pouvoir divin nzamba pesa ngai mane komikisi au nom de Jésus soki omeli omona miracle osukola yango omona miracle au nom de Jésus ezala oui on est comme oui d'onction et l'onction brise les jours nzamba visiter bino pe bo zwakimia na kombo na Yesu amen amen. Merci en tout cas, évangéliste Jésus le Kama pour la participation na yo, la Capage télévision et puis na baonio sur bazo Zwalibiki, baonio sur vraiment bazo contacter, bazo foutre ba espace, vraiment bazo na biso le nzambe pe atambola bango, le ngi moko atambola yo na libota na yo et merci pour la considération et puis la confiance na chaîne na biso et merci na 60 000 abonnés aujourd'hui na 9 mois na sûr que 100 000 les ala reçu le côté parce que bozo la biso que du jour au lendemain bozo s'abonner et zakara ke bato nyos ba sabona eza bango te bazotala biso mingi ezali bato ba sabona te ko s'abonner eza na simple au cliquer ka place ba komi abonné wana en rouge au cliquer wana directement au s'abonner merci pour la lelo to suki wana zambe aza na biso pe mabota na biso bye Bundelanga na loboko na mobali Bundelanga na loboko na mobali Bundelanga na mobali Bundelanga Capage TV.